Pourquoi dans le bibon? Au moment que na vie, et ça n'a pas tout mon souci qui était. Zachary Baba, à tout moment, bah sortie médiatique, il aura toujours pour bafouer savoir-faire à faire, pour bafouer Moussala à faire, pour bafouer orchestre à faire, et qu'il n'a quitté côté, mais il y a des qui fait, il y a une rivalité, il ne connaît pas parler. Mais on va dans la H-moi, Magamono, c'est les comme on joue plus tard. Il faut profiter de ma cambo, orchestre, il y a fait de ma casse, il y a fait le lobby, bango pe barozala pe bon. Ah, non, ça la sacrifice pour la sacrifice pour la parcours nangai, pour la carrière nanga. A quoi on dit ma pe ma camomo pe bakangi pe mboka pe bino bosani. Bon limite quoi un peu de bus pe ma cambo de salang. Alors ça un peu plus que ça. Et li ko le baté sur la salang que yo l'équité. D'agezali na musique à Congo eza passe. Mutu na mutu ayebi ninga ko memela makamu na pesa kosu akosu kisango. Reprends. D'autre part, ma bénédiction dans la carte sur les cambosala ni yo a quand d'autres affaires. Il a fait. Mais faire un moyen moka personne. D'ailleurs qui m'a dit que ça après avoir comment la vidéo wana des fans appelé moi na ndé la deuxième sortie. Et vraiment d'autre part avant le monde à moquer. Moi papa. Oh tout le bas déjà la logique des choses. Non, parce que non OK, on a la logique des choses. Sora y a une histoire ya musique à Congo a OK na ba sortie médiatique bidon na façon on a été. Pourquoi dans le bibongo? Au moni tango ke pona rectifier bouquet. Pour beta il y a Seigneur Lay, nakati ya disons que au babengi na makambo lokola Olympia, il y a 7 jours on ezalaki ya festival te. Parce que festival ekeko zalate na place moko bo ezalaki te par l'air pe ba réalité. Ezalaki ni deux filles à Mobutu alingaki ayo ki sa franco monter ma passe. Voilà. Yango moneke te atiaki mosolo na ye po ete tabulei abeta na concert concerné lokola nek la bengi lokola babengi lokola Olympia. Donc eloko liboso pona baza mwana muki eloko liboso comprendre que ti yango te. Popol mo pasol. Parce que était côté tembete pona pe mukolo na. Parce que songo ke na bongo et que bien te et maro au côté là il y a na leki na mukolo pona ma mukolo na na logique des choses faut te ba ko partager makambo mosusu. 2D. Toke na makambo oyo yo to ko loba lokola ki o ya zo lobela kete na bato ba beta ba Zenith Koffi Olomide la kisa bato Olympia ki na Zenith. Abeti maseki na beta Olympia abeta pena Zenith oya yebite babengi saka na Kester babengi saka Sino Mobi babengi saka Niboma babengi saka Redi Amisi babengi saka Pepe Kale donc babengi saka vraiment batebele ke tango tati na beti azi ko pena bengi bandeko na ngaboya to tombola drapeau ya Zaïre à l'époque toujours bendele yako ya Congo oya malamu to mona ka to yeba ko transmettre message na ba cher internaute po to yeba ko pesa bango elubu moko be ya malamu na ba réfléchissement o biso to do raisonner to do réfléchir to yeba ko transmettre ngo na bandeko na biso pe bako bakongomani oya komi déjà point o comment ba bêtise oyo le bewana ba dans bazalaki epai héritier watana basala ngo parce que héritier de la conscience azana carnet d'adresse azana na batu oyo bakolinga te basali réputation na parce que ebebisaka comportement ya orchestre yango monaka eloko mabeza kakati na biso ke yango d'autre part bazana makambo mosusu ke le meilleur boko pesa musicien ezate boko ya ko bénéficier na rivalité ya musicien boko ya ko bénéficier na ba querelle au musicien bazana ngo vis-à-vis na patron na ye ou soit nanani yango ne muja pasi ka ndi yango ke yango wana. D'autre part tozalaka na ba réserve pe tozalaka tomiye bakato abatu oya mutuya ke yango na justum comment et pas héritier ka nga zo betaka c'était pourquoi basala yango te toko luka po sala ngote po parce que to mané ko mona to luka yete po parce que yé pas zali ka na bato a messana na ba na benjir na makambo ko bafouer ba savoir faire baninga baza lokola ba caméléon oyo kopo bango ba mona kete oyo ezali ke pona bango ke bazala baye ba ko savourer ke musique e bandeli pona ba qualité na bango wana e de fois na bango ria yebi histoire te odo mona te peut ozongi ka wana otali sara bato eliko lo baté soko beti Bercy oleki Luambo soko beti Bercy oleki Tabulai balekara mutu na musique OK balekara mutu na basali te parce que eliko lo baté soko Luambo makedi lelo yo omona ete na âge ayo Luambo kufi le 12 octobre 1989 voilà. Nata no sani yo botamité oye ko découvrir Luambo pourquoi kati na misala donc misala o ya salaki yango ko pousser na valeur ninge pa beta pe musique on peut lokumu elingo la disagete
Lombo Makiada salaki musana eke ya solo. Ko beta Olympia. Ya lombo ya Seigneur Lei Taboulé et dingue ko empêcher lombo te pour atika musique pour na Olympia ne pese mutema page abeta ngo karate. Siko tozonga kaka. Eza na 4 salles moko boye fanko abeta na Jérusalem. Na Israël. Musicien ni na ngwa lelo banda to banda musique na biso à part Batou de Capitale, à part Africa Jazz oya Grand Calais, barino robeta na Israël. Yebisanga musicien ni na ngo oyo lelo beta na Israël. Et basalo ya minene na kota ba Jericho ba beta ba mbebele bele bango bakenda ba Israël bakenda na mboka ba Kibin ba beta na basala minene kuna po parce que kete Paris azara na ba melolenge na ye Paris ezaka ka Europe bakamore mais na endroit ni yoko beta na mboka ya Fidèle de Casse amona ke ba bimisaka biloko moko de et que ko arranger même na madame na ye ko arranger madame na ndako te donc on mona ka tant to ya eliko lo barate ngana regeta na batu so bazo bagete Nicolas, actualité, ça a été actualité, nous avons développé. Bêta histoire. Bêta histoire, au bateau, il y a des gens qui ont découvert. Bêta histoire, on a bateau, tant que bêta, on a caraba, comprendre que Nani, Oyo, a bêta la biso, basala, minene, Oyo, Zay, la Ranama, Kamonos, et comme Magara, qui était, les qui n'habitent pas sur la maman, qui les gars, ils allaient gagner, au fur et à mesure, l'acceptation, Bexi, pour la ligne, pour la Congolais. Donc, tout ça, la Makamumo, pour la communauté. Siko yebisa biso lokola leki na biso lokola ndeti leki na biso William. Reprends. Petit na biso William. Ndeti ya beta de Bible Bexi. Eliko lo baga leki kofi. Parce que atali peka Kongomani, ata pende ya beta ngoma fois 2. Eliko lo bate songo yena sima komi na punition te. Ezana makamba possibilité pe makoki. Batu bayate, obanda bango mabe. Obanda bango mabe. Invitation ardoise, mais avec divers. Invitation en bois. Netika Kabasali à mon Joseph Tata Moboko Léaïs. Grand menuisier. Invitation en carton. N'a pas follow lango. Jardin de Dieu. Invitation à boy. Bon, moi, mon colo fait il a ta mabé. Maison divine. À Bossa Libinoté. À Tchelibinoté promotion. Angolais à Pamba. Maison divine. Vous êtes trop amoureux du pays. Wow! Given! Vous exagérez. On n'aime pas le pays comme ça. On n'aime pas le pays comme ça. Bonjour, bonsoir, on a abonné sur Congo et Sengo Officiel TV. Très à l'aise de vous retrouver partout où vous êtes, hein. Très à l'aise de vous retrouver encore une fois. Dans l'émission Nabino, le news de Joyce, hein. Les news de Joyce, ça sera toujours quand on a pour nous la Nabino. Bah, actualité, nous, c'est la terre pour nous la Nabino, rien que la vérité à l'écouter les cacatés. Je sais pas savoir derrière la caméra. J'ai dit bonjour à mon caméraman Arnaud de Matumona. Pourquoi pas dire bonjour à toi? BHK Djibril Biek, le jeune entrepreneur. Bonjour à toi, Bruno Lubi, Kambongo, ya propre, pas n'aimbongo, saleté, Zalarati. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Willy Mouchen, piste 243, le brun d'État Pakebo. Bonjour à toi, Star Mido, Star Amboka. Pourquoi pas dire bonjour à toi, Rick Omot, par rapport à toi, la patona. Bonjour encore une fois, la Binones Oningara, Joyce Tumba, autrement dit, Benzema de la presse, hein. Nazaraka kapona sala la bino musala pona memela bino rien que la vérité na sera bino so mutavandi awa na posa la vérité na la posa et l'hôpital et voilà abonnez-vous sur Congo et Sengo Officiel TV ce que émission Koti au partager au liker au commenter et on desara que musala qui est toujours libosto et voilà aujourd'hui dans les news de Joyce dans Zalanga mon côté je reçois pour vous Conistar c'est par rapport à l'actualité c'est par rapport à rien que la vérité Arnaud de votre monde a formulé la caméra na invité na Conistar bonjour et bon début de la semaine. Oui, merci beaucoup, Benzema de la presse, Jos Tumba, toujours, Kolo Aeba, Kozana, toujours. Oui, Zala Kaka, pour na émission na biso Keo, donc, Batouba bénéficiera toujours na matière. P, Nakati, Yachen, Nabiso, Congo, Sengo, et Sengo, et Bandara, toujours, na la Pesouga, Nakati, Namoki, donc, vraiment, na vie, Nabiso, photo dara, toujours, na joie, parce que, Bolingo, P, et Sengo, Makambo, et concernera toujours, ça. Nzambe, vraiment, que, merci, Ming, la Clarisse de Canto, Clarisse Loutadi, la Nathalie Loutadi, la Nati Loutadi, la Kolo Ayeba Kozana Bino avec ba merci mingi na ami Godjen Loutadi, la Pesela Ngambote pa Pepe Fataki Nathalie Nanga Muna Romona déjà. Chaga Loutadi, la Richard Akunji Papa na Richi, Arik Akunji 2-0, Kolo Zala di Desanda. Animas Boss Papi Matalata la Matos, Sam Koukou le nécessaire, Bambote Nabine Belé vraiment monté ma aimé Koukou. Vraiment Belinda Lita moi Nzambe Kolo Ayeba Kozana Bino toujours.
Just Tumba Besema de la presse, donc vraiment merci Nayo. Nous avons aussi pour occasion de partager un peu matière de ça, vraiment pour nos chers internautes et ça la mission ma bien. Voilà, et voilà, vous comprenez déjà quelle histoire avec Konistar Mavinga. Là, vraiment, tout le monde a l'actualité Konistar. Sortie médiatique, il y a Popol, nous passons là au lobby que Fali Poupana Kofi Olomide, baza ba artiste au baleki ba tenu sur na robeta ba concert na ba grande salle na ba coupe ko yara na ba nouveauté ba sala sika c'est Fali Poupa et Kofi Olomide et ça dit ani c'est robeta ba grande salle les ko za la grand ou donc, bien comment vraiment d'autre part dans le monde amoké ouais papa oh to le ba déjà la logique des choses non parce que non que na la logique des choses soka ya ba histoire ya musique à Congo a ok na ba sortie médiatique bidon na façon on a te pourquoi na le bongo omoni tango ke pona rectifier muke ko beta ya Seigneur Lay na kati ya disons que o ba bengi na makambo lokola Olympia ya 7 jours wana ezalaki ya festival te parce que festival ekeko zalate na place moko bo ezalaki te valeur pe ba réalité ezalaki ni deux filles à Mobutu alingaki ayo ki sa franco motema pasi voilà yango moni kete atiaki mosolo na ye po ete Taboulay abeta na concert concerné lokola net ba bengi lokola Olympia donc eloko liboso pona baza mona muki eloko liboso comprendre que tiango te wana za momke Popol Mopasol parce que kete ko cha tembete pona pe mukolo na parce que songo ke na bongo et que bien te et maro au côté là il y a na legi na mukolo pona ma mukolo na na logique des choses faut te ba ko partager makambo susu 2D toke na makambo oyo yo to koloba lokola ke oyo ya zo lobela kete na bato ba beta ba Zenith Kofi Olomide la kisa bato Olympia ke na Zenith abeti masiki na beta Olympia abeta pe na Zenith oyo ya yebite ba bengi saka na Kester ba bengi saka Sino Mobi ba bengi saka Liboma ba bengi saka Redi Amisi ba bengi saka Pepe Kale donc ba bengi saka vraiment ba tebele ke tango Tantina Betty a dit quoi pendant que bandeko nanga boya totombola drapeau Azaï à l'époque toujours bendele yako ya Congo ayaka wana abetaka déjà Zenith mais dans tango nyonso tout o yazolinga a expliquer batu musique nzora ne ba kolondu le ba baza pe batu ba bi histoire musique ya Congo ki bazali donc ninga na rectifier dans makambo wana d'autre part Eli Kolobate so Betty Bercy au rôle galombo maki a dit non c'est faux archi faux Bexi ezali nango sali pona mutu nyoto moni ki ata capable ba osani ki abeta Eli Kolobate gete Kofi Olomide muta découvrir Olympia Kofi Olomide za muta découvrir Zenith te po ebi histoire te si abeti masiki la femme au biso de respectera kete avec beaucoup de respect personnel nenga zo tango tika biso na lilita pe yende mutu ayeba ko beta Zenith oyo ya beta la Zenith na ye abengisaka bato basino ba ready bakufite ba témoigner que tango la sœur o ba bengi lokola tantine abeti masikini azwakita ya kobeta milulu na epe ya mindulele na kati ya Zenith pe Olympia abeta ngo de atreto donc il y a yebi histoire te odomona te pe tozongi kaka wana kotali saka bato Eli Kolobate soko beti Bercy oleki Luambo soko beti Bercy oleki Taboulay balekaka mutu na musique balekaka mutu na basalite parce que Eli Kolobate ke soki Luambo makiadi lelo yo omona ete na âge ayo Luambo kufi le 12 octobre 1989 na tano sani yo botamite oye ko découvrir Luambo pourquoi kati na misala donc misala oya salaki yango eko pousser na valeur ninge pa betaki pe musique on pe lokumu elingi ko la gizagete Luambo makiadi salaki musala na eke ya solo ko beta Olympia ya Luambo ya Seigneur Lay Taboulay et dingue ko empêcher Luambo te ko atika musique pona Olympia ne pese mutema pasi abeta ngo karaté siko tozonga kaka eza na 4 salles moko boye Franco abeta na Jérusalem na Israël musicien ni na ngwa lelo banda to banda musique na biso à part Batu de Capitale à part Africa Jazz o ya Grand Calais barino robeta na Israël yebisanga musicien ni na ngo oyo lelo beta na Israël pe basalo ya minene na kota ba Jericho ba beta ba mbebele bango bakenda ba Israël bakenda na mboka ba Kibin ba beta na basala minene kuna po parce que kete Paris azala na melolenge na ye Paris ezaka ka Europe bat bakamore mezana endroit ni yoko beta na mboka ya Fidèle de Casso
okobeta concert kuna oyo musique na biso to beta awa bato bazolinga babeta kilelo okenda koteka mboka kote nini oyo bakongomani bazalaka te oyo communauté bazalaka te oyo domona ke pourquoi etake na lobi bongo na se souvenir na concert ya OK Jazz oyo muta kenda kuna babetaka mindule ezalaka vie na biso babengi na kombo lokola Seigneur Lokombe. OK. Vous comprenez? Biango yembela biso nzembo ya Aminatare na kolela yo rororo molimo pe mabanzo na mosika oyo zali Aminatare na landa onenge na Bruxelles nazali na passeport na somba tike kasi ba imelinga ne visa lomba le bieta mbwakela ko banda kota OK Jazz kindaka Israël. Vous comprenez? Paria cha makolote onini ba cha makolote asuka gara na Israël. Siko yebisanga siko bato abeta na ba Israël wala siko biso bato lelo abeti wapi ona mboka o bato bakendaka te. Yango mona akite la comparaison au bado osala siko basala Israël olomba beta na beta kuna. Faut yebisa bato kete na beta na Israël na l'équipe non. Et comme sur le bien kilelo la kilelo te atalisi bato. Non, yo comparer okopana ngote. Kofi Olomide akuti balwambo akuti batutu aye ko beta basai lokola Olympia na Zenith yenda yebite. Yango na zongi na mutu abeta Olympia tabula beta une semaine et salaka babenga ngoni yaki festivalité. Ezali nini Mobutu apesi ba moyen na ye apesi ba moyen na ye et pas ya tabulay abeta nini wana pona retrouver lwambo po bazali na ba problème na bango na franco batuni Olympia wana pe beta une semaine ça la combien et puis ça fait histoire na vie ya parcours musical ya tabulay et si côté na beta kisko bon est-ce que malomba comme ay la seule montée n'a pas cité parce que pena tani ni wana ça la pe motema pasi te dara na batu mususu ke babulaki lokwa neti lokwa nazo salami bongo lwambo tam so yoka motema pasi nzo ane esala ye ni chaud ni froid da lobela eri ya sala ga makambu o ya sala daga talisa ga batu naza na orchestre mo baza ba meilleur ko lekata boulé. OK. Da naza na musique o nazo robeta bana mkie ba oyembanga facile par rapport à banzembo ya tabulé. Yango mona la comparaison ba tebele fo ba yeba kite musique ya Congo et ça lokola ndeti nini comment musique na biso ezu lokola mboka lokola ba kibe tant ba yaki ba kutaka kofite ba kutaka papa wemba te ba kuti ba grand kalena ba franco ba eko zwa style na biso ba ko benga ngo charanga ba style na biso na munoko na bango komi lokola charanga oto benga lokola rumbo demba ekenda kuna donc tout en respect à bato ba sali musique la comparaison ba sali ezali rivalité moko be comparaison mo ngana mona ngo bidon donc ezo dépendre na mutu oyo azo comprendre que musique on a betaki musique on a salaki do ngana beti musique nanga ya on a taliso ba mboka wa siko bango bano beta na mboka ba kibe na sala na ba kibe na ngaki no beta kuna lelo zo misa lelo mema na mboka ba kibe so banani ba oya mema misa lelo ba hébreu ba ya musique na yo faut la fort parce que c'est le quoi net obeta musique ya communauté na communauté baza le quoi na 90% les restes c'est là oui il y a des patrons tu dis que yo le ba vérité aux analyse ils ont vraiment très avec ba preuve mais c'est papa nous passe là aloba kango c'est pas qui par rapport il y a bato pe la génération par rapport il y a génération ko solo mide ou bien la génération ya fali na zongi la question qui akutaki balwambo OK donc yo génération ko bukango te ngana buki génération bitangwa ye na sima ya batakuti apesi bat exercice siko ye ça reste à vérifier ayebi histoire ya musique te abeti na yeka pona makambo ekonserne ba salle yango na kei siko na ba Jérusalem parce ba franco ba beta musicien mo beta kuna azate siko soto zonga mo muke communauté na biso do mona ke salle mo be héritier beta ya 3500 personnes na Istanbul musicien mo ka kunga beta kuna azate siko yango to mona siko ba comparaison na soto bani ko kenana bono ko tsara ba nyongo mutu so o keneta msu na Jérusalem o keneta msu ke na Tunisie ke na Égypte ke na mboko nino na Tunisie Égypte na mboko msusu nini Tunisie Égypte na mboka ya nani donc Algérie Tunisie Égypte Algérie siko mutaka no beta kuna azate metana na Afrique siko mutaka no beta kuna soko beta kuna l'équipe batu te sala musique batu ba comprendre ko beteli biso musique ko sala la biso te ko na betaki na sali moko be a comparaison yango te muteda raison o biso to lukani ke to pousser to yeba nini to koyi ko sala o ya pas sika ndi yango donc to miye ba o to zali
Voilà, pour la communauté na biso pour la musique na biso. Voilà, tu es bakana o tozali Konista Mavinga to vendre la nord par rapport ya ba chroniqueuse bien bato bazaka na sima ba musicien de tolobaka. Lelo to mona héritier Watanabe, to mona le part de la le part équipe nationale pardon o bazalaka comme Bakarim Mokondi, to mona ba Biri, to mona vraiment ba tuebele o bazaka na kati ya l'équipe nationale. Babane ko dépend de l'orchestre ni. Banane. Bat équipe nationale wa. C'est babanda ko soutenir la team Wata. Tout le monde peut ba soutenir Villanova. Tout le monde peut babanda ko sa musa pena mona ba orchestre belé. Mais lelo ko mona réaction ya bande ko na biso bazaka l'équipe nationale oyo lelo ba moko akatisa to chaka mi balé bakatisa na ngambu ya Fali Pupa o Jael Shona Janvier Mokondi comportement na bango ou bien façon na bango ya ko agir liboso ya ba artiste ou musicien mututu ba comme ko condamner bango ko le ba d'abord d'autres pendant longana lunettes parce que makambo est sérieux tango bando sana la team Wata est-ce que zalaki ya ba sanité à niveau qui ya kotanga ba nzota batu ba nzota batata batu ba nzota ba na ntango batala ba sala ngo c'est mettre banda pour ça la ka ba guerre hein te guerre mais akofinga médecin ba sanité que ya makambo oyo ekozala un peu louche o ngato mekoluka moins to me redévelopper ngana basala yango te mais pourquoi lelo bazwi temps ya kosala yango ba comprendre ngo gete cop oyo ya kofinga oyo batu musu batala biso biso to rapena ba réserve okovanda boye to kovanda temps so tele gete comment dirais-je okomona gete boss papi matala tala rayo Clarisse Lutadi la tala rayo Chama Sunda motema Mirel leka batala ka ba 00 e ba Pascal Yombe batala biso parce que balingaka to dégager parce que to do le roi net ambassadeur ya ba famille na biso oya malamu to monaka to yeba ko transmettre message na ba cher internaute po to yeba ko pesa bango elubu moko be ya malamu na ba réfléchissement o biso to do raisonner to do réfléchir to yeba ko transmettre ngo na bande ko na biso pe bako ngomani oya komi déjà à point o comment ba bêtise oyo le deux wana ba dans bazalaki epai héritier Watanabe basala ngo te parce que héritier de la conscience azana carnet d'adresse adape na batu oyo bakolinga te ba sali réputation nepo parce que ebebisaka comportement ya orchestre yango monaka eloko mabeza kakati na biso ke yango d'autre part bazana makambo mususu ke le meilleur boko pesa musicien ezate boko ya ko bénéficier na rivalité ya musicien boko ya ko bénéficier na ba querelle au musicien bazana ngo vis-à-vis na patron na ye ou soit nanani yango ne muta pas sika ndi yango yango wana donc d'autre part tozalaka na ba réserve pe tozalaka to miyebaka to abatu oya mutuya ki yango na Jos Tumba comment et pas héritier ka nga zo betaka c'était pourquoi basala yango te te wana c'est que photo Lucas Jean Mokondi lo ba vérité te toko Lucas po sala yango te po parce que to mane ko mona to Lucas yete po parce que yé pas zalika na bato a mesana na ba na benjir na makambo ya ko bafouer ba savoir faire baninga baza lokola ba caméléon oyo kopo bango ba mona kete oyo ezali ke pona bango ke bazala bayeba ko savourer ke musique ebandeli pona bakaliki na bango wana eye de na bango mais d'autre part otozo le baka pourquoi basalaki yango te parce que kolo orchestre alingaki ba bêtise wana te ezala vis-à-vis ya comportement na ye ya caractère na ye pe na image oyo yazalaka nango ke bako memelaka be lumbe wana te ata mutu aza na conscience ayebi pe mabe na malamu ayebi ko respecter mikolo pe ayebi ko respecter bana miki tanga zana bango bazara plus de 50 ko gérer batabongo mais ekoma na makambo mususu ke ya ba kotala ba sortie médiatique moko boye bidon vis-à-vis ya ba kongomani vraiment na ebité yango no mona comparaison wana place natali ke place ba uta ki po bazalaki po na héritier Watanabe obligé ni salamaka je salamaka ba ekolo baka gete héritier Watanabe azali médecin te internet voilà tango héritier ko sa décision ke bato fona sani na longola bango ke na écarté bango na tali sabilo ki nazali Watanabe tanga ki nzoka nde batebele bazali ba détenteur ya kozela bato wana baya vraiment na kati orchestre na bango parce que était ezalaki vraiment elumbe pona nini héritier ezalaki vraiment gete disque o babengi lokola comment dirais-je disque o ele kaka retirada réunion surtout batela yango makelele makambe belé bazaki peut très important pour bayeba mo sala musala mais lelo bato baki pa fali ba ko sala fali promotion te parce que bazana ba un numéro pe bazana ba querelle moko betoro ye bato toko pesa no bazana bolingote pour parce que mutu na ba yelo moko mutu na mutana éducation na
Ce que tu as lu film au babengi les 7 du gars maître du Charles. Et mutamutagi na prise mutamutagi na prise na mutamutagi na comportement na mutamutagi na attitude na d'ailleurs la union fait la force to yeba oni to sala pour te défendre que les 7 du gars maître du Charles. Siko bango bazalo ko la 12 ko à part na bango siko ti lelo to monité musala bakendela ki to moni yangote ceux qui pe ke to rozala euro to robeta pe lisolo pour la bango te ndetinga et ça la nga soni na bandi mana émission na plateau na yo na ndenge yo kenda classe na ndenge ba parents ba futelo minerval na ndenge pe obanga pe akobimisa biloko bango balobaka wana vis-à-vis ba kongomani okosa ngote d'accord ya pas sika ande ke yango wana yango mona akete to garder ba dignité na biso lobi mukolo muto rien libela na musique ya mboka na biso oh just ana ete bato zala na ba réserve to dans na ba respect yango mona ka to miyebaka omoni lelo kofiolo media na ba finga rayo to boyete ah papa voilà un responsable daza papa ana bana o pe baza pe mikola bana ebele pe baza mais fur et à mesure que moto na moto ba regete moto alera pas moto azate po parce que nzaleza na nga makanisi YouTube pe soda zarate nzala ezala na nga makanisi ndo mona nzalo po soko bandi kolia soko moni cher moko bolingaka mingi ba biso ga kufi osala yango mona nzaleza ka ko kanisa parce que okovanda wana mais bilo yango po bandi kolia so eza pe goûter okomitondela mbala moko ko gete fallait mana lia ne mana leleli ke yango te yango mona ke tozalaka na ba respect parce que tozalaka tant sur na makambo mususu bito dota mususu mona sale mission ta na keo tant na ya awa ozo mona ga kete kolo na ngona kotanga kombo te pe koma ba menace bato mususu bakenda na makambo mususu ba ozo rapé kombo et yake na bandenge mususu mais ko nango tellement zara déjà attitude ou asa la nzambe akolinga te na chaîne o ya zo rapeta pe akofuta ba travailleur na ye amona ke ba bimisaka biloko moko be et que ko arranger même na madame na ye et arranger madame na nda côté donc au monde na tant to ya ah eliko lo barate nga na regeta na bato soma zo bagete Nicolas actualité ça actualité ni yo développer beta histoire d'accord beta histoire o bato ba yeba kité ba remeka ba découvrir beta histoire na bato tant so beta ngo karaba comprendre gete nani oyo abetela biso basala minene oyo zaela na makambo nyonso et ko magara gete leki na biso mo pasola mama kalikile ko ezaleka na nyo ko felo mbia ko la biso be Bexi pour la nini pour na ba congolais donc to ça la makambo pour na communauté na biso nzara ba kabola siko yebisa biso lokola leki na biso lokola ndetse leki na biso William voilà reprend petit na biso William ndeti ya beta de double Bexi voilà eliko lo bagaleki kofi parce que atali peka kongomani ata pende ko ya beta ngoma fois2 eliko lo bate soko ye na sima komi na punition te ezana makamba possibilité pe makoki par rapport nyo tout lo bango ke ava wenge kabwana ava ma comparaison mo asala ki wana ezalaki bato nyo to bakenda na beta ba Madeleine ezalaki c'est la possibilité ya ba producteur ezalaki pe vision ya ba producteur bazali pe à l'époque o bazali na bango pe limité o ezalaki ya communauté na biso tant que na bato musu soko tali ki ba wera ba beti ba jeunesse na ba paya ba Bexi ba beti bango ba paya donc ba producteur ya ba paya o ya biso ma beta bango ba Madeleine et suka ba place moko betaka nango kaka o baba dife ba ekoya ezaki nango ba place moko pe kaka limité donc ezara te ke so yo mutaye wana ke rôle ka moto pe na zongi pe lisusu na makambo ba comportement ba to wana to e ba repetsa ba to matière eza vrai to ya karate ke muta bani ko finga moto to osala ba analyse vraiment tozo faire partie na publicité ya moto moko be azana ye na insuffisance na mutu na ye donc c'est une série to ko tanga ba calcul ba bongo parce que ngana sala émission sur notre émission Just Tumba zomona kete mutu lokola oncle Wali maneno motema ya mabebe makabi paps na mams na pesi bino bambote na musika bozali noko ya Gigi Dakosha Roger Dakosha na Idriss Dakosha na Antini mabilo donc na pesi bino bambote na musika bozali toujours na dotala pe na bokasité ne de sala émission bato bazwa peta ya ko partager biso lokola ndeti ba Jenny Makombo Kinzunga donc na pesi na joli mbala na joli zola bato bazwata ya ko partager biso na Simon Arabe ya bisa nga jour ke na ngolo ozona sute pas le gars visiter Europe na habité wala zo bebisa musala parce que asepela ni musala musala
Et voilà, vous comprenez que nous sommes toujours avec Konistar Mafinga. C'est par rapport à actualité, c'est par rapport à la vérité. Ah, biso to kondela mukite mais to plexara en tout cas où ils aiment malam. Il y a ma bête aussi un comportement la biso pe ba chroniqueur ou bien ba chroniqueuse. Pe mais il y a ba musicien là on doit soutenir musicien membre. Là on a pe mais il faut pas insulter parce que si on sali pe musala no malam ou keka poto. So pour sali musala no bien on sali promotion il y a artiste ou bien ote qui artiste na yo. Donc artiste so razo se pera la musala lo esili ma fille en tout cas bah vraiment bah comme Kolemba là oh Konistar tout côté d'abord na dossier où ils allaient à moi na ya Zakari Baba Baswe otomola qui un garçon de 36 ans le lot a vraiment un problème moi na tout mon qui na poto on nous a expliqué biso clair que alingrane ko hôpital c'est pour la milano mais comme on a fan il y a orchestre moi quoi à 8 tonnes et il y a ko filmer moi na ya Zakari ko kabela 10 € mais à filmer toi qui en tant que père qu'est-ce que tu peux dire par rapport à jeu ou bien les campos fan il y a orchestre moi quoi ça là. Bon, d'autre part, on a vraiment se planter dans temps ya mutu ozo reconnaître makambo sous-te qui ko kabela mwana ndeko na yo na endroit na bozaye déjà il mboka moko boye il faut mutu ayeba réfléchir ayeba pe ko sani ko raisonner ezali vraiment très très capital mais na makambo susu o biso tozala nango photo yeba kete to kende wapi to uti wapi to komi wapi d'autre part ngai vraiment bon net na sepelate les gens na bateau mosusu pe awa bazana ba difficulté même na biso moko pe okotambola pe ke batalika nongo zali soin pe oyebi pe bato kete bolu kilo transport babite o bazara ba jeune na bango tout mais circonstance o ekomeli yo ke yo perdre mbongo ke ya ticket tamso ba hibio mbongo muso tamso no kotona kata sako ko ici muto komona mabe tangu sikena na bateau nyoto na bakabela kaka bato mbongo il faut ka kolakisa kaka bango ka essayer de ninge o aider mutu o filmer o tonga na réseaux sociaux wana vraiment d'autre part nga vraiment na sani ke na sepelate parce que pourquoi na point besiko ba musicien baza ba leader d'opinion baza na ba fanatique misusu o ba yibi ba kombo na bango te ba fanatique misusu ba sepela o ba bundela pe bango mais banda pe musicien wana banane ko za musicien na ne pas sani akutana pe na fanatique on akutana pe na musicien ngote musicien pa akutana pe na population tant sur makambo e concernera makambo yandule pourquoi na lobi bongo omoni ke na vie eza na bato mosusu ki ete Zakari Baba Baswe à tout moment ba sortie médiatique ne ezalaka toujours ko bafouer savoir faire affaire ko bafouer musala affaire ko bafouer orchestre affaire et kendara kitoko te mais yebi ke faire bazana rivalité na ndeko ne fa fali ne to banda boza na age mo makambo no se le ko manango joie plus tard yo to profiter de makambo orchestre o ya pe na makasi o ya pe lobby bango pe ba rozala pe bon ah non ça la sacrifice pour na parcours na ngai pour na carrière na nga akondi mape makambo moko pe bakangi pe mboka pe bino pe bosani bonimite ko mpe be biso pe makambo to salango a rosala un peu plus que ça et liko lo baté sur salango ke yo l'équité d'azali na musique ya Congo eza vasi mutu na mutu ayebi ninga ko memela makambo na pe pesa kosu akosuki sango reprend d'autre part ma bene ezala kaka so likambo salami yo akana nzoto afait ya fait mais faire un moyen moka personne qui balobi que après avoir comme la vidéo wana des fans a publié moi na ende ya na deuxième sortie médiatique na ya na lobi so qui fan ya on a tali sûr que na on a lobi fan azara eloko moko ya on a tali sûr eza na fanatique mosusu yo za beta mosusu par exemple héritier watana ba ebio ako benga mais eza na moto mosusu par exemple bavanda na kauka o héritier ebi ete na sonne na héritier plus que yo OK et rosa eloko mosusu elekene pona héritier mais ye ayo c'est l'intervention héritier était azobisa ki moto bakangaki ye mais tant héritier aux atomes sona ki bomoto tellement que fanatique na me défendre parce que gida alinganga mingi ta musu balobaki mabe pona ngese pelisa ki était na osala l'intervention même la parquet to futa ba manda sani abim donc yango monaka eloko nyoto ezala bongo parce que sango sala ni etambola mais d'autre part avant vidéo ne salama eza na makambo lekara na makambo ba francophonie makambo belé na makambo elekelaki tout ça boye place makambo ngebandelaki ke yango et comme okene na ba point mongo beke ya salité donc to sera conscience na biso to ye barakete to abato to kende wapi to uti wapi yango mona na makambo su fanatique aroza la fanatique bolinga faire tant na faire bakuta na raté voilà et ça na bato musu ke faire ça la musique na bango pona ko se sanité na bango po musique ezelo wa ese yesengo ah peut to sala émission na Congo ese esengo donc yango mona yesengo uta wapi na lola donc yango wana otomi ye bara makambo su ezala
Moto anta muso sala ikete moto tala biso ba golo to sali bo parce que dans OK elingo lo bate kete wario mo vana na bumbu ke fallait yebi OK golo mo ba vana na makala ke fera yebi donc ezala makambo musuke moto mususu a défendaka na sentiment ke po monique na kabeli yo mais papa na ko pas ngana za fanatique ya moto ya fi afingaka donc d'autre part ekendela bongo mais ye tanga oya bongo aroyela toujours fait faire donc il y a pas sisco o ezala non ke banda ba sortie médiatique na ye faire na sani a répondre ezala toujours état que faire za leader d'opinion yango mona makambo wana ekomela toujours kaka batu oyo balinga faire bato ba sepela na fait na faire oya mutu ya kaka ke ki yango wana donc to miye ba auto zali to miye ba ko bongisa po parce que na mokito na so libela makambo to linga to sala to ba ke lobby ke mokile za nango mulai biso kaka bato ni to kotika yango soki to kobota to kotika ba continuité yango monaka kola lo bana biso multiplier vous donc to kobota bana biso ba kobota yango moni mokili ezalaka toujours bon nzela nyoto mutu atambolaka so amoni bato bazata onoba anobanga ere poussani parce que na moni bato na nzela bazati yango monaka tozo ko multiplier tozo ko bibota to la conscience na biso to yeba ko bongisa o nzamba bongiseli biso lo lobby oya mutu yango voilà Konista Mapinga tukuta un peu na histoire ko za wenge Konista katebele ba yebarati nana yaka na tutuka luji na maison mère et na wenge 4x4 pardon bon parcours akaluji na mona ka faire dama mutu okundula ma ba faire mutaya na kaluji na kati ya wenge parce que kaluji adalaki natif il y a des communes au bengi mboka sika au mibale kasavu na ngenge babenga ngo bamboka sika pourquoi va to kende bongo à l'époque tozalaka na 4 communes Kitambo Lingwala Barumbo zone kin après avoir bato bautaka na serge comme ba officier au bazalaka ba soda ba yekolo bakete to sali mboka sika ka ekomi inonde bato bakomi trop il faut que na mboka sika auto sali ba yeko bakisa à l'époque des communes Kasavubu nangi nangiringi to yekoma na nini na 6 communes Holandi to yekoma na 6 communes yango monanga kete banda bandi kotonga commune ngiringi na Kasavubu eko sie na 1950 ba officier ba eko vanda wana na ba fonctionnaire ba eko vanda o batongela bato à l'époque banda ko ba toiture caché Kaluji mama Kasavubu papa ngiringi mais baza bato bataki toujours en cheval mais moto tango mona que départ ya manda chante tango manda chante ki wana et pour ça qui peut bato ba wenge basala nini ba luka voix o ya manda chante ba luka remplacer pona nini toyeba ndenge nini na kopesa elubu oyo ekomangi lokola album awenge ko changer ba donner ba benga ngo lokola kala ibui yango ne mutu ko sani e yaki ko changer ba donner yango mona ke Kaluji mutamema ezalaka pichu kifaya zalinene leki ya wera mwana ya papa leki ya wera son o ba benga lokola pichu kifaya yene mutu amema Kaluji na wenge etake koma ipe na temps que Alain Pela et pardon moi comme il attend que Emile Alias mutayaka na ezalaka nanyoyo comment dirige ezalaka Percy Tumba yine mutayaka na tawana parce que ndala makambebele a comparaison comment que batala Percy Tumba batala Emile Alias et batala Kaluji batala appui ya Jibe ba ko tala makambebele belé que yango mona que te Jibe penatali que te wera ou aza vraiment petit na ngai fakota Kaluji petanga yaki na makambo ya champ si nzambe ko sunga ayeko mané animateur pour parce que à l'époque bazalaki bato ba mbrochi ba animateur chanteur ko zoloko ba Al Pacino ba animateur chanteur te Kaluji adaki animateur chanteur dali kabwana et yelaka bato nyo tout grâce wana yango monaka Kaluji ayeko pesa le meilleur que abimaka pe meilleur animateur mais mutayaka na ezalaka pichu du fa alega we a présenter pas bien tout ça donc il mentor yango moni batebele ba ko différence a wengete ngala uta na wenge 4x4 non ko uta na wenge 4x4 to boya ngote mezana bakolo na de wenge kolo bakolo na bazali 4 ko zala na bango ozaka ka simple travail pour bakolo na bazali bazalaki maintenant ozolo bana uta na wenge 4x4 faut tira na esprit na ozalaki comme travailleur pe simple travailleur pour ba administrateur bazalaki bakolo loko ba wane ko gérer yango mona Kaluji mentor na eti lelo de la kawe mais tellement destin et kabula manzela akoma na petit agi ya jibe mais apparemment peut balela ti le babi Kaluji na la domo ko kitoko soka zo boa quand même ni le sala Kaluji akoka kozonga esute na époque o dépassé la époque awe moni eloko nyoso to ezalaka mutu face wa temps ya ko travailler so ozuta ya ko travailler bi ketenga ba ebinga pona mongongo nga ba ebinga na vie na nga o travailler souffle
oko travailler voix oko yeba ningani na kobongisa voix au pour za la kaka na endurance ya ba makambe belebele au mona ngonte ba bile kotili lo baza na cop kalu jipa za na cop mais ko pesa identité tant azo aga chance ikete na tiki ma animation na ma maroyemba pesa magamango et pesa ki mo pasi ba tu pesa ba yebela ki na identité na ya animation zoka ne animation de lo kwa le kumu e se pelisaka batu par rapport ya nze ya banzembo banzembo pe se pelisaka batu na animation o ezalaka même dans na stade jamais stade ba se pelaka na bina rumba ezalaka na animation mo ya wana so ba besa onga be pas 2 minutes 3 minutes et zu maman mu pepe nango pe zu pe makambu na esani et qui même na lolenge na voilà c'est que peut malem pour na suka émission na biso ale parlons un peu d'Alain Pela Alain Pela oui parce que comme mikolo yeba ba histoire à bato parce que Alain Pela musicien mon plutôt ko ba ka mais plutôt yeba histoire ya parcours ya Alain Pela makata woni musique 4x4 bon parcours ya Alain Pela 4x4 bateau ni surtout ba miye baraka akete par exemple ça ta yo régné militaire non Pela juste au régné nde yo ozune tenté au moins tara be Pela ko longona ba BCBG wana je crois ba 2003 yebisanga siko zo siko moins âge na 2003 on comprend que était beaucoup tani était na site yango moni ke bataki le belé bazo ko bebisa ba calcul kiliki Pela batunyo to ba yebi ko Pela Koti Wenge le 24 novembre 1986. D'accord. Quand on a la date. Oui, parce que biso to do ba kopo mo na ba tebe ba bénéficiaire to komi ko se basé na ba bêtise ya bano bazo me mabiso motu. Do Pela a ume na kata kopo. Kopo ezali bema kopo na ye yango mo na rakete to mi yeba otozali to mi yeba otozala. O edala ba tunyo to ba yebi gete wera ke notika copie na côté na ba inga suka côté ba kebongo yona na ba inga suka. Vraiment tant d'autres que wana leki amoni ke Pela do beta dame a telemiona et yembeli ya Pela et pour ça ki wera o benga wera pas Blaise Bula à l'écoute ayoka ya beti Pela kana akotika copie na ye moko boye kozonga dozonga ba mogete tokei to bando kende parler batino so babi histoire wana ke ninga banda ko kenda baba ni ko yemba nzela tia présenter na siège que peto azo yemba danger batu bater ba comprendre tout ba administrateur il faut au convaincre bango so administrateur moko faut convaincre peut 3 administrateurs au convaincre bango peut batali pe musala pe côté qui peut Pela patika mo vanda wana type agir du toi mena wenge mena monga wera d'accord Alain Pela parce que a promettra papa na bango a tozi mwana nga yaki pa mama leki na ye pour na vacances mais a komi neni musala na voix na ye damo ka omona ka so Pela zo gagner na dame ko yemba zo yemba wana wera zo le kana pas zo rappeler on mona akete wera za lokola ba aza lokola mentor ya Kaluch na Alain Pela na ba fere opa daraza ba mentor ba tebele to ko tshaka lokola ba nino ebele te parce que ba tebele ba lokola ba komparaka na uta na wenge so uta na wenge mais ozalaka gérer na ba kolo nango bazala voilà de wenge zalaka te weka maman ofungoli porte ko au quotité eta na ba norme nango eta na ba chef nango eza na ba liki ezali pe na bato pe ba second chef o bazalaki wana lokola ndeti ba Blaise lokola ba Dolph mais ba Dolph na ba Blaise ba na droit côté sa mutité na kaza wenge parce que bazali ba chef te yango mona so na beta na wenge ngana za wenge ozalaki ezalaki orchestre ya bato voilà ezalaki na ba norme nango ezalaki na ba structure nango ezalaka vis-à-vis yango mona même que Pela akota wenge avant Marie-Paul voilà Marie-Paul ayana sima ya Pela mais vis-à-vis à âge Marie-Paul azalaki nango azalaki na privilège que Pela tanga classe sa classe bongo au région de musique donc yango mona ba réalité oui ki na musique yango ndaki wenge fo tsa yango na mutuno lelo eza na ba kolona na beta na wenge ya assemblée OT oui yango sala continuité ba administrateur ba yeba yi pe paso ba kendaki tomba lo ba kete wera na jibe ba saini ba kabwana donc yango monaki ba o ba yeba ki rozana sima wera o ba rozana sima ya jibe la ki sai kete kolo eloko bazalaki ba kolo eloko bazalaki de te ba ko différencier biloko wana et ça la biso bien ngana yo pena ba cher internaute ba dolanda biso et que ça la biso bien lokola net ba grand-père Gauthier Muteba na baby long le banquier Motema Fani Dindan wera fitela Alain Pela ozongi siko parce que possibilité o ezala na baga mosusu ndenge ngai o nazo beta lisolo o témoin nanga akufite ezala ka Marie-Paul voilà témoin on a tie na makambo na loba no ezala Marie-Paul
donc on beta mutu musu te pa ya koluka ote mutu mona lokalibana yango na talisio témoin auto dans la conscience yeno aroye ba makoloba sincérité po ezana ba sortie médiatique ebele Marie-Paul ekara na TV aloba vérité ata mokete mais vérité ngo nyobsanga aloba ka vérité te parce que tout la vraie vérité zalaga après ba caméra ba journaliste abani ko sako la vérité aloba ngande yango na sima caméra ce que caméra ye o nyotso loba wana ezala vraiment yango te wana siko makambunga na loba na yo yango siko yo témoin ngam na pesi yo oyo ye pe premier poto Marie-Paul pa kendango soto lobi o loba na zolo mama Dorothée Mafuta mama na Marie-Paul père son âme atika biso ake ko solo na papa ki faya ke papa ki faya na moni ke bana bazo kende voyage mais yebisa Noël abosa na ndeko na ete ache na kati ya liste mama ya Marie-Paul mutaka ko senga weranso ko senga na papa ya wera okay ndenge bazo kende abosa na ndeko na ete ache na kati ya liste yango mona Marie-Paul asarani akendaka wana des années 90 91 ans baye ayete baye libiso Adolphe Dominguez na 1991 donc ça te comprendre bien Adolphe aya na simaya non Adolphe akoti wenge na 1984 mutatinda lettre pour na ba administrateur a wenge pour parce que Adolphe adagi piki petit ade ya defa voilà defa ya fanfa matumona akoma lettre baki ndokotika on a siège a wenge bozwa mutu na bino oyo tozara na yepe bien bozwa Adolphe akota wenge na 84 voilà reprendre Adolphe balandana na Blaise parce que Blaise bula mutaya na yana wenge c'est jibe piana d'accord parce que moi na chiki na fi carré moi na fi carré na mutaya na wenge c'est Weranson parce que batanga na classe moko de remona mutu na mutedani na ba port o ba administrateur basala po balinga ke loko na bango yoro na talisi Adolphe akena poto na compte ya famille okay wana mama na yena ni bien ay ko tinde na poto na makambe belé abetaka ba concert moko 84 tina ba fait 85 86 Adolphe akena poto na compte ya famille yango muni ba akenda poto na compte wenge na compte wenge te na compte ya famille voilà tanga ke kuna ke avandaka pe wana ke wenge taka zalaka déjà wana tango Marie-Paul na barikoko batikali na poto ngo wenge tali ke micro toroza na nini boete ba yako yana Adolphe wana ba manda ba leli na pela wenge komi micro miso passe Adolphe so azongi micro komi miso pas passe donc yango wana donc za ba réalité o to de beta ba histoire vrai o misa ko beta lango mais Marie-Paul wana photo zongi mais franchement Konista photo zongi c'est déjà Marie-Paul Konista déjà ba que Marie-Paul o ay ko lo bali bosa caméra za lokuta après caméra nda lo ba lo so le peu comment to vendre la route sur la peau les gens déjà se posent des questions ay ko lo ba makamba lokuta ndeni ba journaliste ba tika ngwele parce que elo rezo bomba bato ebele tango zo yamba mutu luka oza na histoire na ye okoyeba ko décortiquer vérité ou mensonge siko mutu anobe to so li solo so daki pe tembe mo po yebisa ye exact siko na vérité na obeta ndi yango voilà parce que dans bato ozo bulelo ko ba likio nzo ande na bato mona kala na bato ale bona byo ndenge mo ba kota na bona source te na yamba mutu fona kanga date boy fona yeba boy fona sala boy na pesa boy ya pasika ndi yango. Et voilà, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je dis encore merci à Bino Nespo Zaki Wana Olanda. Congo et Sengo officiel TV, le logo monde avec nous connaissons Star Mavika. C'est par rapport il y a actualité, c'est par rapport il y a histoire. Il faut que il histoire est très important. Connaissons Star Bambot na babalinga comme mot de la fin de la journée à l'île. Vraiment merci mingi na bato notre barozama ta Olanda biso le col ndeti ba Clarisse Detanto, Clarisse Lutadila, vraiment Pascal Yombe, ozala toujours bien. Vient dans Biboranzamba za na Osha Masunda makamunyo te bonga Chaga Lutadila ami Godjen Lutadila boss papi Matalatala Matos Yana Didier Matalatala ba bon séjour na Paris Sergi de Guignambi na musiko zali na Luanda Kolo aye barozana pesela ngambote pa ya Simon Arabe donc Nathalie Patrick di fois na Gertip Nando na musiko zali Kolo aye ba kozana Jiveshika Lonzi na peso ba mbote na musiko Ozali Belinda Lita Mwasi Nzambe vraiment Kolo ayeba koza na yo sam kuku le nécessaire motema aimé kuku Jacques de Nimbango ba joyeux anniversaire et pas ya Telikoi Pati Lolendo ba joyeux anniversaire na yo bota ba chéri Kolo ayeba vraiment koza na yo vonvo yo ka dudu yoka tera kitia la pitu kinzeni Nzambe a facilité nyo surtout Dani Nguvula merci beaucoup na ndenge to kozaki na makamongo pe salamaki
Alino Kabouverden, Ozala bien, Alberi Kachingo, Zambé a facilité, nous surtout vraiment, et son vraiment, Fabrice, Baki, Mina, Rofi, Makangi, Lanzambe, a facilité, nous surtout, et Zalama bien, Héro Miguel, na Pesio Bambote, Didier Sanda, Animas, merci, na Osus, na Arnold, Matumo, na adhéré à caméra, Jos Tumba, Bezema, de la presse, mais Batinda qui ombote et pas ya Christian Bikai. Christian Bikai, on te dit bonjour. Motema, il y a Lorraine mis de Gounagou. Je te dis bonjour à toi. Vraiment, et ça, là, vraiment bien. Voilà, merci beaucoup. Bah, je dis encore merci derrière la caméra à toi Arnaud de Matumona, merci beaucoup à BHK Jubil Biek, les jeunes entrepreneurs. Merci beaucoup à Yaouli Michel plus de ça. Ceux qui n'ont bien. De bonnes étapes à vous, merci. Nana Simbarango. Merci beaucoup. Ataya pour nous le Bicambon et à propos de Nembon à cette raté. Merci la minute pour passer ce confiance. Merci d'avoir abonné fidèle. Merci la minute vous aura partout. Vous avez vous dit merci. Juste pour vous dire, abonnez-vous massivement sur Congo et Sengo Officiel TV. Ce que monsieur Koti au partager, liker et on descend à Monsieur on a une petite émission.